Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Réseaux sociaux et couteau à double tranchant. Il faut tout ça la attention. Réseaux sociaux et couteau à double tranchant. J'espère que mon titre nanga la salle d'émission kala. On a moi na fin de soit caméra na loba. Émission nyo na côté ici ba jour et l'équipe na mando ça na ka background. Biso en Afrique du Sud, tout ça na congé. Biso a bana batanga ka 10 janvier à décembre. Décembre boy bana bazana na congé. Kobima bima, kotambola, savoir remplir aussi la part des choses en tant que maman. Kobimisa bana na ngai. Bientôt là, bazoko ça 7 ans, ma passa. Donc nous qui vraiment très occupés en plein vacances. Donc bon na ki na mo na vraiment soumingité. Mais sango oyo ya bijou la reine na bakité. Na ya kolobela ngo. Nalandaki maman Sandrine, nalandaki vraiment bien. Na se renseigner pe. Ngene ba quand même raison. Une très mauvaise nouvelle. D'ailleurs, tant maman Sandrine a sa émission ana, azaki koto moins bien. Mais dès non ça l'émission boy, bijou la reine, asa vraiment bien été. Pourquoi le lobby réseau sur ces couteau à double tranchant? Boye baka tant bijou la reine abimara pour asenga si la bisalu pardon. Batu ba takaka e makasi. Mais tant ba takaka e azaki na moi soutien ndambo ya ba abakuk. Malgré ça, ma période wana abela kaka. A kota hôpital. Parce que bijou la reine, na Yagabi. Ba on bali babela attention. Ba koka makambuti. Azaki tellement harcelé à tel point que Naboye moko boye, akoki o supporter. Mais le quoi nzoto na ye, mais ça na baton sous c'est pas elle, mais c'est sa subconscience na ye et supporta makambuti. Ma période on a pe abelaka, asala pe tension. Ali mwaka ali mwe après kozonga na bat bande ko kindoluka sala ba mission. Au fur et à mesure ça la mission ça lokola aza lokola ko se soulager quoi na mission zo sala et tout consort et na on peut ko leka l'équipe siko tango mobali na ye aleki pour asalela émission tant on le ba que réseau sur ces âmes couteau à double tranchant. Na lobi te que couteau à double tranchant na sens physique te na sens moko spirituel. Tant bake ko luka mobali ya bijou la reine à sa l'émission. Bijou la reine a répondaki yo ba tindo je pense que moi qui vidéo na TikTok yo ba tinda yo et tout consort et tout mais après wana bijou la reine ba sangele ne lomo spirituellement ko ba niatie fobo na minute onde non sera une émission boy et beti tension ko ta aza penza na hôpital eta na e eza vraiment mabe et o lekela e ezolekela ye donc ndenge niveau makambo wana ekomeli asatande na ngo te ke koka koma bongo
que non, hein, et mati quoi. Et mati. Oui, batebele bakolo bake non, est-ce que wana za mobala bijou la reine à liboso, bijou la reine azaki déjà na bana na ye déjà avant bana mobala wana oui, mais ba papa bana wana to mona ta moko te na réseaux sociaux. Aya po ya ko sabola bijou. Omoni entre biso basi hein, ezala na on peut un moko boy bo swali na bino entre bino basi ça passe. Mais moi, la mobali, soka fingi au moisi. Ça va encore choquer. Et soit ma casse, parce que, aza être mon sous. Entre bis, on peut dire que non, to biso bas to zanabso ba minoko, biloba loba. Mais mobali, soit comme na niveau, na yo zwa kit na e penza, afandi, asali li moisi na e, o ba salare li bala. Ba fanda nda kumoko. C'est qu'à picoli penda musisa respect. C'est que yé moko no mbalango. Azana même poli. Maintenant on a la côté physique, non on a la côté spirituel. Donc ba beti eloko mokoko. Omoni tant bo sala ba apparition hein. Mutu moko ayebo ya na réseaux sociaux. Na ko répondre yo, na ko sala boy. Na réseaux sociaux ande to zaraboy. Mutu na mutu ayebe sika nini oye abatami. Ya na batu mususu muna fingaka. Ayebe sika simbi. Ayebe sika batami, ayebe sika simbi. Monde à l'élu est très compliqué. So ozo sambela te. C'est koza place moko ofando simbi na ndenga molili. Réseaux sociaux baya kantabata te. Bomoni vidéo wana ya bijou la reine o asali yo baotindo ndesko ba calculele yango penda bien ba niati eloko moko nde tolo ba bijou la reine. Aza vraiment en état moko très critique. Aza en hôpital. Nazo boya nanga okota na ba détail ya malade ya bijou la reine. Ba profiter ka nenga zala na muta attention wana nenga belaka na ye parce que na ye bakala asalara ba période mo boye pour emataka ye makasi tension sucre il était vraiment malade. Mais oya touro vraiment ba calculer le mot spirituellement à cause ka ya moins réponse wana oyo ayaki ko répondre yo baotindo. Je pense que bon comprendre nanyango elle faisait allusion à qui tanga bandol ba ke yo baotinda a réponda ki na ye mais skoyo ba sele maman na retour spirituel crise vraiment AVC. Ce qui peut rater, ce qui peut simbi, mais un état critique. À un état critique, bijou la reine. État critique. Tant à kotaka bilobela buzo bana réseaux sociaux, aye, afin de l'ici la soso boue. Elle était toute seule. Tant à s'autoproclama kanga moko porte-parole. Elle était toute seule. Et quand elle a commencé à payer les conséquences également, elle est également toute seule. Pour dire que tu sèmes les vents, tu vas récolter la tempête. Tant que le belabino que na milliers à comédiens, c'est pas tout le monde qui est chrétien. C'est pas tout le monde qui crie sur les réseaux sociaux. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Et ça, la réseaux sociaux, ça, la bandimbo, ndeyanga kosambela. Te. Donc, niati bijou la reine elo molo rambala suka. Amona kinini. Ebika nzambe. Eyebika kanzambe yemoko. Chico, tant mobala bijou la reine d'Asali sortie médiatique de la gloire, abimi na réseaux sociaux,
bomoni comédien moko a condamné acte wana à part ya Gabi nda condamnaki mobali na ye alobi non 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 non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Mobali fois aza na charisme tomoni nani yango aye ko condamné acte wana. Ne fils que ko condamné kaka acte wana ko condamné yango. Non, je condamne cet acte. Eza bien te mobala na sali ma mutu te. Elle est face à sa destinée. Face à destinée na ye. Muta condamné azate. Muta condamné azate. Bijou la reine a futa karma, a futa conséquence. Depuis banda ki ngo ti lelo azo futa ngo na état de santé na ye de nazo lobabu. A futa ngo na état de santé na ye. Na état de santé na ye. Bomoni comédien, bomoni chroniqueur, bomoni ba fan, ba encourager Bijou la reine a finga sila, finga. Tant à changer les côtés. Habiter, moi, nase suna makambo wana te. Ase lo kwa bosani. Baptiser mobile na ye. Ameki ko répondre, ba attaquer spirituellement. Na côté li. Na batwaza Bijou ça da Bijou même avant ben na leka. Na réseau sur ça qui déjà état de santé les aki bien te. Mais ba bisinga ke muto leka kuna te po ke ndo visiter. A leka te mutu te. Mutu te. Parlant de ngena lobani, ceux qui bolimbo ça ba sortie médiatique. Bosa ka ba sortie médiatique na bino boza ka responsable nango. Parce que tant likambe comme li yo boy, mutu moko te a oya na place na yo. A memeli yo kuluzu. Oko mema kuluzu yo moko. Parce que na réseaux sociaux mutu na mutu za na ora na ye. Mutu na mutu ebe sika batami. Lo yengende kwa douleur. Nazo sambe la penza état de santé na ye et s'améliorer. J'ai pris que état de santé na ye et s'améliorer. Ça fait peur. Et j'ai pitié pour elle. J'ai eu très mal. Elle était encouragée par une certaine catégorie. Quand elle a compris, ce personne-là va boire qu'ici. Mais tellement qu'à ça, ma cambo est loyal. Nzambe a obundela ye. Mais ce qu'on a beli. Nana ki otala ye. Moutouté, Prince Luamba préféra ya mobali na ye. Ba kwa chivé bien bien. Ba kwa chivé bien bien. Ba kyo te l'hôpital te. Ya Gabi kanda lobeli yango. Ya Gabi kanda condamna yango. Na ba artiste et comédien. Okaka chacun pour gare à vous qui venez. Likambo eza ya yote. Osombi yango. Olati yango. Obandi ko sela bébé. Je parle à tout le monde sans exception. Obandi ko sela yango émission. Oye osotoproclamer soki nini. Obandi ko kolata likambo okozwa bitumba oyebi mutuna makolo te. Place otia lokolo. Bijou la reine. Oye komelie. Tant na oloba ke eza grave. Tant na oloba ke eza grave. Oui, soka lia mbonga mutu wa ya bela asele émission. Oui. Mais na minute où mutu bande ko kotela, Bellevue aza très à l'aise et pas nae. Afandi aosa ba film ezo kota na chaîne na ye. Parce que oazo vivre lelo. Eza conséquence ya makambo o asala ki tanga bande ko ya pona ko ya ko finga sila.
Conséquence wana des okita malin beti. Parce que mobile na ye wana wayaki na réseau sociaux boye ayaki pamba te. En parlant de mobile na ye mwa lisolo na ye mwa mokie mobile nazalaki na Angola ti. Mobile nazalaki na Angola banda ogérer biloko ya ndeko na ye même so ezalaki ya tata mwasi to ya grande sœur mais banda ya kogérer biloko ya ndeko ne totiango kaka bongo po ekende bien. Et Angola, Kinshasa, bambongo, gérance, malgérance, mobula basi, kolinga bijou pa lingi, mobala mbongo abali, kolia, mbongo esi la rate sili, place banda pe ko sala malgérance ale, batie mupandi. Mobile pe na minute o kembologie, tant monde que peut-être batie les mois décembre, abi kende ko palola e o kitisa yo sani. Kende ko kitisa mwasi oyo obimiselaki mbongo awusani asaboli bijou akoki yango te malgré asala semblant mais non seulement akoki yango te eza na makambo ya molili na kati bacommanditaire ya makambo oyo batindaka bato bino bato boyizwaka bambongo ya bato oyo bapesi yo mbongo fingelanga mutu songolo ntango so bapesi yo mbongo finga mutu songolo finga mutu pakala yo yebaki yo nde mutu oza kosexpose mutu apesi yo mbongo abimi lokwa mosantu santu maria mwana ya mupe abatami nsima yo nde obimi oye kofinga yebaki atake nyonso bakotinda yango nde epa na yo epa mutu wana te parce que mutu wana omona na miso ya bato te elo mo mpe te ezolakisaka ye mutu atindi yo na combien belle vie ye wana ye nani bijou la reine na banda ya kokotela belle vie aza en très bonne santé azokota bafilme nde na chaîne aza l'aise bachroniqueur oyo bayambaki ye ezala oyo bayambaki ye ezala oyo bayamba mobali na ye baza très à l'aise mutu aofuta conséquence ezaka ye moko bacomédien oyo basoutenaka ye ata mutu moko te akondane acte oyo mobali ya bijou la reine asali ata mutu te aza te mutu akondane yango aza te tout le monde est resté silencieux po alini po atikali pamba soki oye na komba mutu moko aza influente batomboli po eza na catégorie ya bato moko baosala kidja lelo baovivre nao na nsima na ye bakoteli yo ntango likambo ekomeli yo tout le monde a se réservé y compris mutu nga mutani manda koya ti nga moko naza porte parole abela makolo soso tomona ndenge aya ti libumu evimba makomikie oui asenga ye pardon mais conséquence ya makambo wana azovivre yango lelo conséquence ya makambo wana azovivre yango lelo bato bazalaki nsima ne baza kimia bato bande koyamba afingaka sila baza kimia yango wana bapasteur bateyaka boye lisumu okosala yango osengi pardon mais conséquence ya lisumu ezali toyebaka ndenge nini ya kotambola mpo toevite baconséquence ya bamasumu mosusu tokomema bamakolo tokomema baproblème mosusu toyebi motuna makolo te ntango osala likambo yeba kopesi le pour et le contre ntango osala likambo conséquence nango ekozala mpe physique te kozala mpe spirituel ntango baopesa mbongo mpo ya kofinga motu yebaki nde na ofinga motu motu wana na ofinga nayebi eta spirituel na ye te soki akobundana ndenge molili te nzambe akobundela ye na mokili oyo toza entre soki oza na nzambe toza na molili victime bijou la reine aza victime après combien d'années esala ata 2 ans te po amoni ni mutu
langage n'a pas changé. Ah, elle a reconnu ses mal, elle a reconnu ce qu'elle a fait de mauvaises. Ah, à reconnaître en haut. Naboui makambo, kana senga pardon, nazala kinya liboso nzambe. Ba combat ne bandaki wana, il fallait pas. Il faut zala kaka esclave, au fingira mutu moko boye batu, ya fandi abma lokwa mo santu, abma lokwa mupe, abma lokwa mutu malamu. Bo finga batu te pona batu mususu. Bo zwa bambonga batu bo finga batu bo sala batu mabe bo saka ngo te. Soko ebe état spirituel na ote. Kokota na bitumbu ebi mutu na makolo te. Parce que yondo koya kozala présent na likambo. Na mokili oyo toyaka biso moko tobotama biso moko tokufa biso moko. Tant basalaka mabuli batu bakufa basala libulu ka pona mutu moko. Ata soki bokufa na guerre. So balingi bakunda bino bosalaka muna libulu na ye. La preuve en est que so basali libulu moko baza fausse commune. Ils interdit babimisa ngo po mutu fa kende na libulu na ye. Et c'est la même chose, il faut que nous komema lisumu tala komema lisumu mutu mususu te. Lo yengende kwa dule kaka yagabika ka ye moko muta condamné mobali wana. Kota ba comédien na kota ba chroniqueur silence radio. Et l'équipe est kabon. Peut-être biso ba oyo baza ba indépendant to lande ba yope. Mais d'autres personnes étaient contents. Côté à famille libota bazaki ba sepela ke ozui tande mobile no alekelo tande nga fingi tande nga prince ayambi mais abeli lelo awa abeli aza na hôpital mutu moko te aki otale na hôpital mutu azate total rabeta spirituel tant tozuya mutu mususu ya loka batu mususu bazaka déjà naturellement za dominante. Ya la batu mususu bazala bongo. Déjà nzambe tango aotinde na mokili. Aotinde na pouvoir na ye. Azo dominer déjà. Mais ya batu mususu il faut sambela pour a dominer. Nzambe apesa ye makasi autorité spirituelle. Ya la batu mususu autorité spirituelle wana bakenda kozongo na molili. La preuve en est que ils ont mutu so kutana lobiki anga no sa succès nga na simba ki cité mutu mona penga ya sa poa sa succès fois ta poudre neti ba témoignage ba comédie belé makio bando ke ba cimetière bandola na bibembe boka ba témoignage bima na ba komba ba irsi la to yoka biso nyonso dans likambu ya bijou la reine était ya bato batikali bato bayaka kofinga mutu pona mutu azue eloko mbala suka toza en fin de l'année diable azo luka eza mutation 2024-2025 nana okende nana otikala eza leçon vraiment. Il faut te belé ba retenir que bitumba ya mutu mususu tika ya bunda ye moko bitumba na ye so azala munoko akoloba te tika yo ko se porter garantie bijo comme musika porter ganga moko po c'est base de quoi ajipe posta malonga te eza rande mona ba ibututi ibuta finga batu kombe pona Bellevue. Je crois que ça kutu ya Gabi. Ayaka susu so na biro tenga mona obenga na e sorne le la suka wapi. Bonzo ka leçon te. Bote ya makate. Je parle à tout le monde sans exception parce que ngande na zabona na ngana ko finga mutu te pona mutu. Na saka ba analyse nanga. Mais na sala analyse nanga na likambu question donnée. Mais oyo émission on a salango ya penza analyste za avertissement bosa l'attention bato batinda rabino ba pesa rabino ba mbongo ya kofingela bato susu bato bango baza exposé te
bango bazalaka exposé te. Pourtant moto olâche flèche wana kolâche yango na mutu oyo ye amoni ebimi na monoko na ye. Nazo éviter nango otanga bakombo ya bato. Ba Evelyn Kamo Lopez wana bandeko koutiliser bango bafingaka bato. Bayamba bango na ba plateau ebele. Mwana mutu ayambi mutu boye na plateau na yabi na kofingo. Moi boye, j'ai le choix azaka ye moka mitieli caméra na ye moka mifingeli na caméra na ye. Mais ba sérieux ba Evelyn Kamo bazali kofinga, bango bazala koyamba bango na ba plateau. Afingi et boyebi conséquences ekolela ye. Abela maladie moko boye compliqué. Ombasu onini quelques jours kaka mutu akei. Il faut de la force spirituellement. Quand tu veux t'engager à un combat, toi tu viens peut-être avec ta bouche comme ça là. Il y a d'autres personnes qui ne viennent pas seulement avec leur bouche. Ils vont aller dormir juste où là dans une maison ceux qui anganga ceux qui nini ba pese biloko nzoto akangi nzoto après ye. Tout ça à la prudence, tout ça à attention. Bijou la reine on dans un hôpital à koke loko anate. Peut-être que c'est quand des arakeza nango buzz polémique. Mais conséquences yango yo. O zamba alibo sauter. Nazo apprendre bino que zamba alibo sauter. Mais n'empêche qu'aza victime. Aza victime. Ya makamunini ya bela. Dene fois na yaki na ekolo balikamu ya Laetitia. Je pense que mon cas ça la soit ça la rassuste. Pourquoi ça la rassuste mon kaebi? Parce que nga zo place ya nani ya Irsil Pechanga. Anga côté la Irsil, abandi ko attaquer bateau. Je pense que l'émission là je crois na rapila kaye hein. Falon bito bien a comment teka. Na ndenga ko finga te. Na ndenge ki elle a compris ko finga pona mutu. Ça sert à rien. Il y a beaucoup de conséquences. Moi, je préfère quand quelqu'un ne veut pas régler ses problèmes elle-même, pourquoi moi je dois porter son chapeau pour aller régler ses problèmes à elle? Acheter des choses que je ne maîtrise pas. Ne porter garant sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Asenga qui pardon, oui. Mais bah zeli le ko esili ba calculer ba utiliser mobile nae ex mobile nae po yebi ba faiblesse te lala nae abale ba fana ndako moko ameki yango bo baptiser ndenga mulili pan ba zuye ka na place to azarana faiblesse ne zanini abelaka déjà et mokili yango ezotala nana oya lisusa bangi kaya gabi mutu a condamné mobile mutu nyonso a condamné été donc bafandi silence radio mais toute ce personne là bazalaka ko kumisa au sali bien au sabolier penza il faut bongo il faut boyer bazate mutu azate bijou la reine entre la vie et la mort. Crise vraiment. Et c'est nga bakisi azana bana ni bozwa charge ne ka famille na ye. Et c'est nga mutu faza ya telema atambola aluka akota boya bima boye po lukela bana ne mwa lipa mais ba jour azo fa en hôpital. Famille ne mutu ezwi charge. Tant bozo ya au sala ba makambu na réseaux sociaux. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants. Ne pensez pas seulement à l'argent qu'on vous donne. Pensez aux conséquences. To na salle émission ya bijou la reine a eu l'exemple pour na ko avertir. Yaka sala analyse. Mutu moko afinga ki mutu moko boye. Yaka sala analyse, pesa conseil. Kolata likambo ya mutu mususu na nzoto te. Kolata te. Mutu mususu ye moko ko zaza dana ba démon na ye. Ba démon ba otinda ya finga ka. Aye babandi ko finga. Mutu zaza na ba démon te. Aka kazi mwa mbongo na bi so na lobeli ka mutu songolo par la bonne on moi quelque chose. Faites attention. Mutu mususu pe elle prie beaucoup. Asambela kamakasi.
aye asala analyse na analyse ne wana alekani mwa moke. Maintenant pourquoi tant ozonga Seigneur couvre moi par le sang, que le sang de Jésus couvre mon corps, mon âme, mon esprit, a prier tant pour yabwe okutiete. Mais quand on peut poser un peu au ça ma comme na bino pe boye ba que l'homme, la nature humaine est hypocrite. Ba ko encourager na mabe papa nso ande ko ba ki ba camarade bazaka ba poso bitabe na makolo. Quand tu glisses, tu tombes et il passe. C'est ça les amis. Bijou aza yemoko. Bijou la reine. Je pense qu'on a des missions. Oh. Moi, c'est né la NG officielle. Aka ne la chou, ne la cœur, ne la love, ne l'amour. Quand tu sors de l'hôpital, ozongi ndako. Luka ozongi na ba théâtre non na ndenge na. Kata be mission. Osenga ki pardon. Yo anobeli, muto aye otalote. Bayambi ex na pour humilier yo. Je pense que c'est bon. Tu as, aux maman, je crois, il y a 4 ou 5 enfants. Tes enfants-là ont besoin de toi. Lobiso zate, muto boko loba na zate. Muto boko le loba na zate. À moins que ba papa na ba on bazwa bango. Mais au message déjà pena bango pe déjà. Nga na ebi oza moi si courageuse, oza moi si makasi. Depuis na yeba ozalaka toujours chic, belle. En plus moi mikolo eleki okoma eksu kitoko taille kitoko zo bundana. Okotaki na salo yenge. Mais ba comprendre que obimi ba ko manipuler au souste. Ba ko manipuler spirituellement. Tango obima kuna kota mabonde, même akata oza kuna kota mabonde li. C'est protéger spirituellement. Koleka na be mission te pour na be mission no koya koleka boye ba question ezaka ya bato sous réponse na yo ba omona ka muno ko pe ezaka mo compliqué liboso a caméra bo mone perdre bandi ko bimisa o bandi ko bimisa quand ndenge ozobela wana uza yo moko chroniqueur ata moko te comédien ata moko te alobeli kambwana izo bimana biso na bato ba yebi ke yo za malade nde bazoya kobisa biso tant tobeta ngo boye tozwa ba exemple boye mpona koavertir bato mosusu koservir na exemple na yo parce que eza berere oyo osalaki so ezalaki erreur tolinga kosengela ngo pardon te mais malgré le pardon les conséquences t'ont suivi quand même tosala keba tozala mayele tozala prudent bible elobi tozala prudent lokola banyoka tozala humble lokola bacolombe ekosauve biso. Merci à Gabi. Parce qu'au moins, toi, tu n'es pas hypocrite. Dans ces pays-là, nous posons hypocrite. Au lobby, le condamné, mon balouana. Aza comédien, te. Na monde ba comédien, aoya ko lokani. Aoya ko l'émission attaque qui. Ils a passe. Pour y bakake. Muta koki ko nuire yo. A cause a muta musika te. Ce qui muta nya salon mabe ko étudier ka bato baza tout tourno, to bazala ka tout tourno ba salon mabe. Tokeba. Je pense que le message nanga est l'équipe. Bonne guérison à Bijou la reine. Et surtout, faisons attention à nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Nazana kundima ki aobika. Ceux qui ont ça l'émission, peut-être pas témoigner moula mwanzambe unzamba salili. Abeta pendeni li kana pas kuma na tawana oya komi nango. Peut-être apé ça peut merci. Na bato peut-être ba olande mission nanga. Apé ça peut nzambe peu merci. Denga bikisi. Je ne pense pas qu'il y a aux sous dans ma camouche. Je ne pense pas. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez cette vidéo au maximum. Tout ça la ramakambu n'a pas conséquence. Tout imagine qu'à lobby, tout quand ça qu'à lobby. Tout ce contacts en prison, na mbongo te, na offre te. Parce que conséquence, tant qu'on vit au karma, na ozala yo moko. Je la reine là s'est retrouvé yé moko. Comédien te, mutu te, yé moko. Que Dieu vous bénisse. Bye!
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.